mbe ozui azalaka muninga na yote pe na kotikala ka ozala muninga na yote Papi Gen tout le bela vie makambo nyonso na maboko ya Papi Gen tout le bela vie Papi Gen émission kitoko oyo faut kolandaka pona kopesa makambo yango to bisibino ki azalaka muninga na yote. Ça ne va pas non ngai shela mputu nazalaka muninga na yote Papi Gen tolobe la vie ngai shela mputu nazalaka muninga na yote Papi Gen tolobe la vie yo brondo nazalaka muninga na yote pe na kotika la pe kozala muninga na yote Papi Gen tolobe la vie gumu chuchu supu nazalaka muninga baninga tango kokie Papi Gen tolobe la vie Papi Gen tolobe la vie. Yo je saute pas. Nazalaka moninga na yote. Ngai se beniko popo lipo kuluti ya baleki. Nazalaka moninga na yote. Pe na kotika la kozala moninga na yote. Papi Gen tolobe la vie. Mister Siatoul. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que y a moninga na yo? Toto za baninga na bango. Tozalaka baninga te jaza totikala kozala baninga Ambro Jenny Papi Gen nazalaka moninga na yo te Papi Gen nazalaka moninga na yo te Papi Gen c'est impérateur de Modogo Jaffa ko faire des Finchman Papi Gen tolobe la vie est-ce que ngaza moninga nazalaka moninga na yo te est-ce que ngaza moninga nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobe la vie Papi Gen tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Coin par les grands samouraïs de la nouvelle génération. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gen tolobe la vie nde. Nazalaka moninga na yote. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gen tolobe la vie. Solas Kantous Papi Gen omoniango José de Londres Sida Bilele. Nazalaka moninga na yote Papi Gen. Moi je suis pas ton ami hein. Mara moninga no te di. Bayuma wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Ke badi. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen yo ebite azalaka moninga na bisote. WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. Bandeko topesi bino mbote partout bokolanda biso na tolobe la vie officielle. Merci na bino nyonso, merci na confiance. Merci bandeko bozobenga biso partout. Awa toza na Italie. Na mbi ndeko moko il va se présenter bokoye ba ya zanani ngala uti France na ye na Italie awa ye pa uti Allemagne. Merci na pasteur Manhattan. Merci na yo et merci ah toza so moni boye to kutanya wa toza na boutique ya ndeko biso Patrice Mogrosso awa place on azara mingi so na ya wa merci na motunangai Dekazma merci na yo Washington merci grand pays na Munich merci parce que na mbi moi na Allemagne et merci également na Jérémy na Canada merci encore na Émile Bamba de Zurich bon séjour à toi na Kinshasa. Namba non de quoi tout cela non de mbote ça va. Oh ça va très bien quoi très bien comment on a lobo ok mais naki ne va ingale na petit ba benga nga mutombo ba misusu na pona fanda côté ya Yolocide ba misusu va benga nga Yaoundé pona kobeta bale bien les roi ba terreso ya laga ba bale ya laga na batango wana kwa na ba 73 74 donc moni mingi ba benga nga souvent Yaoundé mais de toute façon l'air na longwe Congo. Donc, combo ya aucun accès de l'autre ni combo ya lobo ba éviter mais ba binga ka na combo mutombole na kipeti mais partout na leki ba binga ka na combo ya lobo kaka ba binga ngaka la plupart lobo siko yo ngala bi wona ndeto so donc binga nga lobo du fait que na umeli libanda
ça fait longtemps. Donc, on va voir Bangana Kin, Oyo Gaga, Bamonengana qui petit, quoi. Pour nous, âge, il y a 17 ans. Alors, on a dit trop jeune, ouais, on a âge à 17 ans. Ngai, na garçon il y a Yolocide, na Kalam, na zone Kalam. Surtout na côté Ezo. Ils sont des. Oui, Natala Katro, Natala interview, Belé Souti, à Tchatumba. Et puis, interview, Moussou, Salagi, il y a Joe Bala, il rendait une avenue, Rena Monae, Moutomona, les Toriba Petit, quoi. Et puis, interview, Moussou, Alita Bembo, tout ça, Siko Yohana. La salle qui vraiment tellement très intéressé quoi là via lui te parce que lui te vraiment qui vient de faire quartier quoi selon les salariés c'est-à-dire tant au tala kabiso na masolo to sala o masolo poto tant au tala ngoyo lo baganini est-ce que au kanisaka pe un jour to komona na boeto yo po beta histoire na en tout cas na kanisaka te et par hasard quoi et par hasard parce que na Napoli esprit moga kanga na visiter Napoli na kitia wa na otuna ka place ba congolais ba ali mbala moko ba la kisinga place yo kona moni yo donc je crois que nzambe mutatinda kiyo quoi donc je dis la vérité quoi parce que na kamwina ngai moko ke mona ka yo tout le temps na mona yo te donc na mona ka na bio ka na télévision na tala ka ba interview on ça ba interview belé quoi le rôle du fait que le bien ça cause à côté ngabi garçon yo le donc il faut tout ça ba to ko moko quoi pour ngala kolina milio ana nyoso tu ana quoi na ibiso ande bazotonga bazonyanga bazotonga maison communale ngaba batonga veni kuiti premier bourgmestre ngaba second bakobenga sego vie kuta donc tout na ibinzela wana quoi to ça ko lekela souvent nzela wana poto ke na lemba quoi parce que mais quoi mettre absolument l'histoire no moi OK ça fait combien de temps banda yo ouais donc je peux dire que ça fait une affaire il y a 46 ans au total. 46 ans? Ah oui, 46 ans au total. Parce que na fondé na Gabon, 1 an et demi, presque 2 ans. Donc le mois Congo na âge à 17 ans. Na loin Congo na kolban 17 ans, je me rappelle, et ça l'a qui na été. Donc et ça l'a une histoire parce que l'autre aussi bachik na 74. Bon, et l'autre ça le suit, ça l'a quitté quoi. Et comme il y a balle dans coin, dame, balle dans coin, dame. Donc, projectile, il y a la question de la peau quand tu vas signer, balle, dame, vieux comme un canouillant, quoi. Il y a 74, 75, 76. Donc, vie et tu as les gars, quoi. Alors, on a tel Tobani peut penser, tu as Mikolo. Tobani penser, tu peux te vie na biso. Mikolo na 17 ans. 17 ans, Tobani, il y a des motifs faux dans la vision à vie. Hôtel, il y a. Donc, bientôt, on a comme à 20 ans. Bon, rien. Mon mité, le côté de la quartier, quand il y a un badame, babale. Aux hommes, donc, on a tel gars, il faut payer. Na ça le mot quand même na vie na nga. Et ce qui m'a vraiment intéressé kobima na Congo parce que na kate quartier na biso oyokaka la mugi na tongo oyokaka o Joanna Kei pour dans les temps où tu seras à voyager ba ibsa mutute oyokaka o Joanna Kei mikilo na muga na tongo tu kana utingelo bina pour ke aéroport siko totalika dobi ba lero jono to kana ba poto ndenge nini total possible c'est de la gina ngo ngabite ngabifo na kende poto donc na kende kaka poto na tango wana na ba 76 115 ezalaki ka pona curiosité ouais vina na ki chasse ezalaki bien estege alaki ba tsezeti alaka. Donc je me rappelle dernière fois na tika ka kin stade ya 50 makuta. Je me rappelle les Rwanda qui petit. Oui, je me rappelle période Rwanda. On m'a vu ça qui complet quoi. D'attendre voilà, il y a un peu comme Mickey mais
vie penezalaki bien na temps 76 75 c'était bien bon et le repoussé nga ezali ka curiosité qui petit quoi donc tout ça l'aventure pour les rwanda ezali raro mo le bele mutalo ngo kin abimika otambola nde ngwana ezo za ka avion kin yamwana c'est une visa les facile bon yo ndo bima bon ndeni donc en fait obima ina et puis na pese ko kobima parce que natanga na internat ya natanga na base air après na rosis na killer na silisi siko loko ko sa ndenge na expliquer te loko se sala kate siko yo mbala moko esprit kaka etinda kingae donc en tout cas na tambola donc na bien ngal tout fond na tambola club de Tano na 1900 donc et alors qu'il n'a pas 76 comme ça n'a pas 76 76 76 alors 76 que dans le si qu'on les Rwanda donc le logo sale ya le kitenga habité en tout cas il faut ngapena na tambola na monde ndenge ali quoi si goyo na lokola na ki bien na classe na ki bien na histoire na géographie yango benezaki makasi na côté na ngai ngana tala check carte bon si go to lukaki le to ki ba petit to bi tant surtout les ganzela ngola le ron pe ngola guerre banti po ba tumingi le ngole uto zende panda ba jeso ke na mona ka ba vie kutu ya quartier o ba teka ba lupango na quartier ba kena ngola donc bango pe kutu bazongi ba kimigelo bi mais vie ndenge nini petit kuna ko mekate taiga ba petit quoi après esprit mo boye to bi tam supito na ko keninzela pe ya ba Kenya eko za benzela mikili bonga bulenga bité na bité et puis massa na moko boye agina oncle na agina Libreville aye azobeta ibiso soir na Libreville yale omboka les a bien kutukuna ya facile kutsopo lingo kende poto ko kende plus facile ngabi idée ya ngwana bon toko le siko na boule na tali carte ngabi bonzela brasa na ko le kate premier manaki minere nanga senga laisser passer yo mo yebi na ta ngwana ko senga ba laisser passer ngamwana mukebo na tali nga habité na sa minere ko simba te na boule du fait que na ki bien na carte na tali carte nga habité ko sonzela ya nazwi nini yo taxi bis na mola na bimiti na ke bimati na kimpese à partir ya kimpese nzela moko ezalaka na ti luozi à partir ya luozi donc na kotiti na Congo Brazzaville siko na Congo quoi na Congo kaka kota na Congo Brazzaville na liki luozi ti na koti na Congo à partir ya Congo na ko traverser na koti na koti na Gabon explique na kipeti siko ngatenga vite aventure yo na mwana muke donc fona luka mutu na ke luka chumu kwa zana quartier na biso ba ofana na se Joana agi mutu moko ya ko luka kwa agi mpe misu oyoka kusu kusunga ndongo kusu kusunga bi ate na luki Joana na ke luka Joana to so na masana ndenge nini boina na projet moko bobo moni ngonde ni abya lobonga kuna kosela yango kuteza bien boina bi ngano ko kutuba moyenza te ngabite problème réalité ngana ko financer parti quoi problème réalité ale mbala mo boyba to yokani to sali plan na tongo boge na ba 5 heures na yoluka et pas na bango apimi et pas na bango ba yeba kike to zokene na Gabon mais pas na biso de bisaki mututé parce que so na bisaki pas na biso elinga créer embouteillage moi ça en était la famille quoi au moins les familles na biso be bagi battement très conservateur ba parents yo balinga gabena babatela bana fina ba mwana déplacé quoi ngal biso na lever aux les chocs mais la vie non il faut que totalement que na si Joana tongo to zine to ke timola to si nino taxi bis ti to comme na ki centre to changer to zi nini yo ba taxi timbanza ngungu bon le to comme na mbanza ngungu ezalaki ba bis ba taxi bis mo transport ezao kende tout lozi to coopérer na Joana bité problème réalité na kokumba bino ti na frontière ko le kana lozi abi problème réalité ngabi bon OK
tokoti na bisi wana tutamboli na biso kilomètre wana tokendaki na pokwa boye na ba 17 heures to traverser fleuve fleuve na babaku wana ememi biso tina ngambo tina luozi jana bibondo bina tongo na kokumba bino tokabwani wana ye tofandiki na même hôtel bon na tongo wana kana na ba 5 heures toka ka ok jona betaki biso banko a démarrer na hazongile tout le monde a tongo ngabi mema c'est ça ndenge bazambu na banzilu na ba village au moins ndenge ngabi masabi na masabi to signé kwa lokola to ndimie yoma donc faut tout comme ça motina suka ozomona allez to longwa na ba 6 heures so 7 heures du matin na makolo tout tambola makolo ti ba 15 heures mo toujours tambola kana makolo poto comme na frontière ya nini ya Congo Congo Brazzaville Fouati vile ngo toza okende zaki Fouati ozomona tutamboli tokomeka boyba na kwemo boyba to la to fandre bibo masi komo ya mulidi so comme ni wana tana pourquoi so peut to la na samba to signer ka problème réalité to bandi makolo so comme siko na ba fente toujours tambola makolo to bune na ngomba na village mo ezaki kuna musique za kobet onzemba mopero ya kala oluka kama kambo okoso to yoka ngabi noko ozuka teke côté kuna mazobeta musique de mo fait du mongo ali na mo to freiner to le fait mawana parce que to continuer mo boulot to yeti to comme le village en bas obeta musique bato bakobina allez mbala moko boyeba biso beto sombi moi eloko komela bato baki na kata fete na batay babite bajoyo bazala kawate donc na fete mo nga ndenge bato bakomo benda na ko bajo bazala te bajo mo ba benda ni pembe na biso mo so na basaki ya benene ko abi me famille bosa ba trafiquant to ndenge to biso to trafiquante to zo kende Gabon bango to ba benda Gabon bongo Gabon so le kelao ngabi we to zo kende benda Gabon ko wanda ki ba petite bango bazara ba éviter Gabon na pembe bango ba éviter ba to na Congo to zana na Congo na bisa Zaïre na tongo na Zaïre ok de Gabon oui to kende Gabon abi dia abi me frontières za pembe ne te faut foot ça na pembe na frontière za mo musika bolala wato pese binombe to kolala bakumbezi biso ba damage ba ndo tuna biso ba masolo akine boyela boy tukutani pena jomo kwa salaki wana boyeba lero wana basoda kamaniola ba ndeko kima kwa na tama mubutu wana donc mingi basoda kamaniola ba kima kote kuna donc afana moi village moko boy to solo na tongo ka boba na 5 heures bala musibiso noko to ide bino tina frontière bala gi de jomo moko boy et puis na mukonza mboka abi yazo ke mo village mo yazo ke na mususu kuna makola sebiso ga nzela na mukonza mboka ko to bandi okende kala batongo kota mani yanga wana tuza ko tamula ti ali mbala mo ali bibonga na suki yanga na continuer koto bon bino bo continuer bonne chance na boss na ravie wana teti lelo to bandi makolo wana bango batamboko yebi bayiba nzela na bango oribiso do kenzela ya prince bango banzela bango ba village ba tinel ba nene malamu bo bato comme na frontière abi to comme na frontière frontière yangwana biso do kanisa kuti ba frontière yangona tango kala ba chami bende ba nini oriko zomona ka ba joba katisaka ba kota na ba zonga biso mona sko Congo Brazzaville yango to yiwana ba gaso mo très bien to lali wana na tongo wana boybale donc le gars va rendre biso service faut penser quand même quelque chose quoi tu penses bon quelque chose na tango wana kite esprit que faut penser ça te makamona bena kini kala na tango wana sala kite mais nous ko chaka ko bosana ngokwa pona ko rendre bango plaisir ta ba uti na village na manguna tiva ya ko edebis sikoyo na tongo wana babi frontière ba tik biso bena ko babi bo traverser donc biso bo traverser donc tu as petit ko frontière vena yango ya Congo yango yo kaka batu balinga bakota kamso bang ngabi na masa omoni bakoto yo to bandaka oloba français
moni to lingala bako dictater biso ke to ti vena na sai to bando beta makolo beta makolo ti 15 heures na to tamulki na faire 30 ou bien 40 50 km. Donc comme le village mboka oso ba kubinga so mfuati so chi je me rappelle ba me to komi wana boybale type mokala ki wana akinet muto douanier ayi pa na biso bi ba petit na ibike bouti na Congo bouti na Kina Zaire mais petit mudi ba joba temi kuna mbila omoni bato kuna bazaki en civil abi mbila abi petit na lingi bino trop quoi pona bala pe na femme ya Zairoise quoi. Donc pour les débits non mon bien caro et de biso car biso ne témoin bon ne compte pour la rapide sinon ba kangabino pour ba balanda ba trafiquant pour le voir tout la basaga bine ba quand ba trafiquant quoi ti pour le même biso te ko biso ti to longo wana ti te yo bimana na ville moko boy la sina ko sena ko ma ville on va se rappeler ba sima wana ça fait longtemps na ba lero ba ça si lute wana so c'est na Congo nini Congo na Congo ya bango ko via musika kota ba makabana so ba kote kula yaki na musika to komona boyba allez to luki hotel tito si hotel to koti wana tutamboli tina joana tutuni be information ndenge ni train ezwa elongwa kawana ti ebimakana nzela ya frontière ba signa ba jomo to ngina bango wana babite il faut acter trango kutaka ba pesuso ba prix na lero ba ngina ba France fa na ba total na jonga bi bon il faut te changer mbongo siko ya Zaire donc ton sala ngolo le bina tongo na jona to la mo to koti na wenzi est-ce que c'est romo za kotote oh te mama moko za kuna ya Zaire zero moko ba même plus mama moko mama ngo siko avec na mwana ne mama muke ayi bo to bi mama c'est to yawa tonto changer mbongo Zaire to za ba Zaire neti yo mama ngo apesi so mwana na abio papa asala ka mapa le romantika ba mapa ngwabi amemi biso ti place à Perwan père moko bien yambi biso botiki sasa et là on a mona ka étrange côté kuna c'est comme fumu la ka ba Congo ba Zairwa oyo bakima musala ya kisoda donc batonda kuna talebe le ka una zo kama kwa na mona mwana moko garçon moko bimwa bio te biso na Zaire le Rwanda ba kamanio là tout le monde c'est fait ça biso te biso veto kimaka na biso ngabi mais ne batoka masolo moko gabo. Et après nango de changer là arriver mon bien après de café tomeli ça s'est bien passé quoi. Et puis toqué tous train wane kombi biso ti nani na ville moko boye na ville ngozali muke donc il fallait que na sana carte na yeba lisusu parce que ça fait longtemps, ça fait une affaire de 46 ans, 45 ans, c'est quoi. Mais comme la ville, c'est là où on a, so bokiti wana, train so kende ponti noir, train mususu oyo wana, et so ça comme absolument ti na frontière, Mbinda. Donc son Mbinda, je me rappelle c'était Mbinda, Mbinda. Il faut le ganzela payer à Makabana, ça fait temps wana. Tout de suite train wana na 18 heures. Train wana ya oyo kende ponti noir de l'équipe to kiti wana, tout de suite train wana comme absolument ti la frontière à Gabon. La train wana, je me rappelle tous les quatre trains pour toujours kende tout kuna na congolais mo Zairwa mo za kuna kati tenga ba disque quelque part na ba monde wala a signaler biso bien bon voilà vraiment c'est là on a besoin kende Gabon ça facilité. Oh mais à l'obi et ça facile c'est le chemin le plus difficile. Quand à rappeler nga à l'obi que bon voilà ce qui peut nous légumes c'est là wana place na yo et ça venait aux années 3 venait à l'école na pour ça on était qu'on a balé wana nga tuni jolo munene ote to meka kaka problèmealité yeve mutaza ko encourager nga quoi esprit quoi yalive mut ali mut esprit ko da eloko na lingela ga jowana ali bana mut esprit to lo mona papa très memi biso ti to la mugana tongo boye do to tikala ga biso de na train to la la ko to la na ba 5 heures to mo la tipo ya train na bi bobima très comme dernière station wana ba 5 heures du matin. Sikoyo wana sikoyo zomona kuna zamba mayombeka kotita tikula tala zamba
moi village moi muke tobimika wana tolana baba ya oyo place facile à train na bina bo na tongo so ekoki bo tokozaba information toujours là toujours ni matomonika chomo ka yona pona mukabola mukapsula mukyo mais ndoko ndi mbosula la ko boye pa na ngai na sala restaurant bolala mwa kuna problème ya lité puis na tongo boza courage quoi tokiti pla garçon ko très bien yo zepsuka na gare ko restaurant ezali pembeni wana azoke no toka mai mbala moko ale biso dezola nimba na tongo taba voyage wana ba depuis kin na ba fatigue wana vena mutu vende o baluka ko to komona ga bo ba tongo etani ga bo bale na l'air aye kumbise pa na ye to après si biso kututi na tongo wana to lali pa na yo ba 7h 8h bo ba mbala moko tuni biso ndeni bo oni bo luka ko to te biso to kende Gabon abi me frontière aller akati abi me pour les cas abi abeneza facilité balika toujours na car ba gendarme gabonais ba ça partout bazo surveiller et ça très difficile si go garçon albi bon le biso de Tunis que ba zéro ba kana ville ote ouais les de zéro moko za la kawa moko kutu asala kana société chemin de fer toke na la Sabino allez to koma kuna na boss na garçon nate quel plaisir kukuta na nande kona kinwa ezala toujours badama bofan nenga ya melevision de zobanga kwa teyo mota na ba frontière ya Gabon kuna sikona na nini kuna musika na frontière ya Gabon siko tetemi kaboba na tongwana boba garçon a pisi se suti melani o melati to no so no nini elo ni kumbi biswa ay kumbi bino ngabi te surtout problème ya to kende Gabon abi we bakopa ngwele kaka me bobulu na makolope na bokoka te pour zambe ali awa fora mayombe wale banebo fora mayombe ko banda kote kuna tiele kako donc so zamba no kokota te zamu lili pena abi bokoka te et puis so bimika na village moko boy chaque village wana kotoa la kambila donc ali awa batitanga mutufo ko mabino kana ka to yo na biwo na ibi ba vie moko ba lia ba sa ba zairwa bango pe bakumba ka batu be bafana na ko bafana bakumba ka ba camion citerne wana bakumba ka ba biloko ba essence ou bien ba conteneur ba utanga na ngonzela ya nini ya Pointe-Noire ba lekela kawa donc mi ba lia to no coopérer na moko le bia et pas ne mobulu to ke coopérer na vie moko ya wana le bible petit problème ya te photo fine 20 000 20 000 francs c'est fan à l'air 20 000 francs c'est fait à Gebele biso bambongo te wana bambongo to bébé stala ba kwento le kaki ba hotel donc bambongo zoko ke susu et pas na yeso ko kaka so 5 000 et pas na so 8 000 donc zoko ka lisusu te sikonga na sona jona to sona tipo so 20 000 ate ko simba te na mun jonga bindinga na ngam abinanga non, yo za kino bo za kino ate. On a sa frikino. Abi yo sa la calme. Soko to komi kuna yo simbi so za nango. Joy to lugele so transform sus. Ko banga te. Ozo mona ngana tanga bi makutumbo kata bi te yo ko kipe yo lingo komati. Yo siko jona ninga zo keda ngai ko. Abi no lingo koma bo lingo komati. Oh oui, na ninga koma. Donc yo simbi so ana place o ke note. Afu no menil pas place mbila donc là moi ça té parce que il pas combien dans les noirs il y avait pas kangi les sous bon tu yo ganit bon na tongo ce qu'on a tongo wana na ba 6 heures faut que noter la frontière entre Gabon na Congo bon pour côté ba congolais problème avec te ba congolais ba za ba tout vraiment très bien na bo ça raté na longwa na mboka na souvenir mo bien balbi na te ko banga te donc yo ça la calme soko komi côté kuna donc au tema no kana frontière ba ko tipo na ko na calme na tongo so to keep so tout la tongo to yi so 5 ou so 6 ba komi kuna donc ngai gnete sei ba meka punzina ba bien ça impossible na komona boba na telemi na monika ka bango bateki ngai batemi na ngambo kuna ya bana frontière siko na komika boba na mona ka vianga so na citerne essence vous voir donc petit ezayo kota
tokoti tokomi na frontière siko pena place basalaka biloko ya douane ya Congo avant koma na Gabon na douane ya Gabon na komona boba bakamati papier batali monika vianga so azongi boba tokoti suna kato pusika muke boba tokoti na douane siko ya bagabonais siko na ba kilote na bango ya nini ya mikuse kwa bazotala biso kaka ngabe tipo no zotala ga na monika ba tipo ngo bakei ba décider na moni tipo ngo azongi na di na monika via ganga abi petit on na chance le vient nini abi mais batu bali kaga ba yaka bena ba koti na kata kala bazo contrôler na monika boba mbila suki sika wana talika ba papier bi okay toke rien na fandeki na ngai kako abi na nga suki simbi te petit zonga sikono comme on mbila kuta kipete na lekiko koluka na zole kana na koti pena na tokomi so tokoti siko na Gabon siko tomando kende to longwe ka 15 km ka boba to mona ka ba chomo na ba kilote ba gi 8 mbila bakangi nzela o nini o bokita abi petit sala calme yo fungola capot donc talaka moteur ngai na osona bambila so ina bango batuni mais petit on mais le petit là comment alors bien non lui il est en train d'apprendre comment conduire il est nouveau quoi il y a des commentaires babi mais avant tout il faut qu'il montre ses papiers donc yo mo yebika ba carte de citoyen ya vert oya kai oya yakine die o ben ngo ba komo ba pere ya ba mere ya ba oncle ezala na kati siko na PC ga boba mbila ngo atala balo mais ça c'est quoi ça mais c'est le cas de citoyen mais c'est quoi ça ba tipo ngo ba baloli ba te bebi mais donc tu viens de Kinshasa ngabe mais oui je viens de Kinshasa. Tu viens vraiment de Kinshasa? Je viens de Kinshasa. Donc je vais vivre à Otalangai Kabo. Babi mais n'importe quand tu vas linguer ba tout que tu vas passer. Ba tout ninga babi mais Rochero il vit encore babi mais oui il vit encore il franco. Ah bon? Ba vivre comme tout na po ba kamwe mutaki sasa na kwa wana. Donc bena mona ndate. Mbila bena zotala ka sona masale ba balolango. Abi mais chantez-nous un peu une chanson de Congo, de Congo. Wana elagi nzembo ya nini ya nini nzembo izalaka ya pardon elagi singa butekota ina likolo na ngai elagi nzembo tangu wana ya nzembo ya Sorojo le na kubima na le Sorojo zo sala succès penda ko mama zungi ngiza yango penda nzembo wala penda na yemi okay ba viana ba beti maboko mwana mboka ngaku nazuka ngabi mina comme ce fanatique là et ça la magawati na mwana ba viana ba pesinga sur papier na ngai babi mo pe un petit bon voyage siko to wagi na 4 to wagi 3 to wagi vie wana congolais na chauffeur na tipo alanda wana chauffeur na wana aide chauffeur wana azali mutu ya Congo Brazza vie wana atalingae abi c'est incroyable ça je ne peux pas comprendre ça abi vraiment vraiment tu es avec Dieu quoi cette voyage là tu me fais pas ça pour rien abi cette route là moi je travaille ici ça fait moins 20 ans je passe ici souvent donc il faut que les papiers soient complets toi tu viens. Parce que Gabonais va ouais, tu viens, tu passes comme ça, comme rien n'était. Bon, token de moi rapide. Enfin, Oyokoma, Libreville. Enfin, un moment. Enfin, Oyokoma, Mwanda. Na Mwanda, il y a une ville qui est avant Libreville. Mwanda. Parce que Mwanda, il y a une usine, et c'est là qu'il y a coco. Il y a une usine, il y a coco. Et puis il y a manganèse. Il y a une banlieue. Skole na komwana na kata tongo na yewana le tokomi via le bibo petit cha parti to kitenge kala mobo ngala bi te viena mingi te na 5000 via to boki ha nga petit to ukana ki 20 millions tanga 5000 via to moki mema via kina ngambo wana abi na etel bi sala kala mwana yo so akomiawa eza grâce ya Nzambe
nzelo yo na ngai to riska mbala boni na nzelo lokola leki sa molimo ya nzambe tika leka na ye ngabi zolekela ngai ko via lui bon abandonner nga kawana so abandonner nga na moi village moko boy pour le place ba usine ba koko usine moko koko ya ngamba na tambola makolo na traverser ba plantation ya koko na ko traverser na comme le moi village moko boy ndenga to yakati est-ce que il n'y a pas tu connais un Congolais quelque part ici non, il y a un Congolais qui habite quelque part ici pas même un garçon sénégalais combien de place ba Congolais moko na komi boy ba Congolais ba yambinga to solo liwana ti to lali na lalage pana bango na tongo boba na monika tipo ngala mukel akumbi ngai na zina bango bino alexinga bandeko na bango abi otala nde gaso yo azamu tuna bino ya likolo ngala bane comprendre terme wala te o azamu to likolo ngala na bote o nde ko bino mo likolo aye alors donc o aider siko na komi wana na komi wana via apesinga place via na ici via na kuminga na palais atuni ngai abi petit bati bona baloja ki ndengeni ngabi te na lalage pa na bango alobi na ngayo tika na mémoire place ndeko na bino lususu alonga na comprendre ngo te aza congolais ngaza congolais zairo tous les deux zairo zol ba kumaka place zairo msusu atuni ngai to bano so na vie wanati vie alobi na nga abi we atuni ngabi yo komono nani ngabi komono mutumba alobi za muluba ngabi we ndaza muluba abi na ngai naza mutabandundu naza muluba ya bandundu ngabi kana kama ngabi luba matundu alero tikiba fitika fa luba bandu tena mutabandundu na muluba bandu na yakala na Congo Brazza vers les années 60 alors na fanda kana nga koto yo banda kala vie moko très bien quoi mais yemo ko trouver ngo bien tendenge vie wana yaza zairo aneti ngai donc atina nga place zairo mususu yepe quand même ko yede ngai mais nena zoti nge so pas zairo mususu via bino petit zala calme allez la apesinga tina lali wana na tonga episinga bia pino misale zate so lingi zonga na mwanda pino misale yali apesinga ticket moko papier moko boy na note moko boy na pesa type moko boy asaraka kote kuna via ngo nini tokutana naye aloger ngai et puis na tongo na luka musala donc la première fois pena fina ngana na sala te quoi donc abi banda kumbi afutela kuna mbongo kuti ya transport pour Mwandela ville wana place ba kokwe gi musika ina fait 30 km ya ville Mwanda tozongi na eti na ville Mwando ya Gabon to na zongi tina bis na car wana na car transport le na komona ka boba na kuti na bandiko tunat na tuni togolais moko ngabi et vous connaissez là un Zaïrois ici albina nga Zaïrois abi non je connais Zaïrois albina nga Zaïrois quelque part ici na bano tambola titi na komona boba ndako Zaïrois na pesa ga ko kanga na biminga bi maintenant ça ni na tout ni souti mo ndinga ribo ni na bi mais non il faut tourner il y encore je connais il y a encore une autre Zaïrois comme il y a place à Togolais mobo Togolais le bi non mon frère attend ici si je vois un Congolais on connaît un gars du Congo Brazza il s'appelle Philippe na ye boba na zeli wana ti na monika ka abengi na moleka Philippe aye garçon aye Philippe atuninga sango nini ngalbi sango te ya yimte ya Congo Brazzaville quoi ameminga le bina bon atuninga bi me yo oya ndenge ni expliquer na kamati lettre wana na kisie abi we na ibi tipo batindwe pa na azala kana ngambo kuna donc to no tunai to komika bobato albina nga tokende tokeka to komna ba pa tipango yengena ba 17 to ya la kite moi sina la dobi no abando expliquer bi non ça c'est un abi wazande ko ya mobali na yo batindi na lettre ye pa place mbala là cette femme là qui gabonais Momia Tomboki abi mon mari n'a pas il n'a pas des oncles il n'a pas de cousins pourquoi vous l'amenez ici mère wana gabonais sautez de mon parcelle là qu'est-ce que vous voulez là bon mais
mais yango abengana bisaki gabonaise tobimi abi bon petit a surprendre ngai petit bi kenga pe na bala zairoise kabi o bala zairoise o momina ngai aza mutetela kabi ngai me a zairoise fenda neli bokomi o te to bala na Congo to yena etiao akumbi ngai tina pale tokumi na pale boyba mère wana benda na bosana ka mama wana te mama wana yambanga malamu kutu na kolongo le kotita musu place na aliawa tam susa yebi ngai ozomona na oyebsele on ba rubenga nga mutombo lero wana lobo akoko y reconnaître ngai parce obi histoire na yusto bito vanda te place on ngana comme intéressant o prendre intéressant yango ya poto wana et comme passé siko mère ngo ayambinga iko bapisinga place ya kolala nyonso tout vient ngo expliquer nga ndenge makambo le kakawa abina nga bo problème ya lité donc to le katoke notala vie wana o bapesaki yo lettre to komika place ya vie wana to présenter lettre vie atanga bi non nga nazamu ngwande ya Congo Brazzaville nga pele be de ngwanda ngwande Brazzaville ba vie wana miteka na ngwanda Brazzaville nga di nga kuna hiba kite ba ngwande ya Brazzaville wala gate te ngana éviter nga via te donc yo na ngai pe na ina no kwa wate ngazi ora tule gazi ni kabuli le gars Philippe alaki congolais abi so na Philippe abi no na ibi ba negone boko ba pesa ka cours ba pesa ka cours ba professeur ba fanda ka cours na go me ba yelo tongo aulo balingala melingalo yebi lingala likolo na go ya bangala mela o vene ka balingala makanza siko na zongi tozongi na viona na tongo na viona go songai tokena ko kende tokendaki a meminga place à viona ba viongo to sololi ale le na to sololi titi ba viongo siko balibina nga babi non petit so lingo là na yo mais du fait que garçon na Philippe ya congolais a keyo ba yembela ngai na préféré na tikale pa na bango pour ba yemanga na keyo mo bena bien quoi na zongi place na bango Philippe a signé nga bi bon les gars faut le kalibanga faut le comme ça nga première fois na vie na nga nanu na salate na ibi ko tunde ngo lu comme salate nga le tunne baba nga non embauche embauche quoi oh je vais l'embauche je cherche l'embauche donc na bibi na tongo ko na tongo na lamuki na bibi ko na tunne monsieur vous avez travaillé pour moi non vous avez travaillé pour moi non vous avez travaillé pour moi non alors ce que garçon mo congolais ya Brazzaville bango nde ba kune bele amoninga o mona mai ndegeni o ngabri na ulu kalibangati yo komi andegeni tena uti kile na lega banzela ba Congo na ko bima na yiga lobby ngabe na ulu kalibanga abi mena ibi vie moko ya congolais asa personnel na bien na société moko boye babenga so comilog akumbi biso tikuna akomi biso tikuna totelemi tozela mulongo tala mulai sona mulongo wana wana ba finga ka Congo na bime voilà les petits zéros là comment il se prend parce qu'il est le chef du personnel il ka ba va Congo Brazzaville wana quoi c'est quoi pour qui ngazo la gina ngambo na yo kalbi mais tipo to gina lobi mais c'est là il est aussi zéro non abi mais mon frère qu'est-ce que toi tu fais ici? Il faut aller là-bas, il faut te prendre, il n'y a pas de problème. Congolais va le voir. Toi, tu as le travail, il n'y a pas de problème. Nous, là, on n'est pas des Zaïrois. Mais lui, là, quand il attaque, tu es Zaïrois, donc il va te prendre directement. Oh, on est dit, quoi. Na kevena na liboso na tupa non na tuni komba viwan via bimi on est vie ngana Zaïrois ne tio na luka musala. Oh, petit kota. Oh, Mélanie, batenga koka. Oh, Pitu ya ndenge nini ba piti ya mike nite ba koto to mona bidoti yo komia ndenge nini ngabi te vie na iga nzela ya ba na leka nzela ba Congo na leki ba uruozi na koto bi Pitu zola la adonga bite na zola na ngambo kuna place ya vie moko boya ya Congolais zolo jenga Philippe
abi petit na âge na yo bon petit to komaka kombo quoi pesanga carte de citoyen yo ka ba carte de citoyen vila yo na la que c'est via commis bakamunyo surtout abi petit lobby na 3h du matin il faut ça là car il y a 3h du matin camion mo boya ko soka ba pembeni ya bureau et qui n'a fait 5 km ya ville ah ngabe petit ko bilamba na tuna yaki tikala kina ngamo frontière siko ngana seza la joana ya mais joana nano yete na ikana chemise moko na sapatu moko na pantalon moko siko na tongo wana donc na lamuki na tongo wana sans montre yo kanza mutoza na montre te siko ikala moko ezali pembene na biswana il faut la mukana tongo ok tuna tipo l'air ni siko oh lui non c'est 22h maintenant ozonge ke golala olali ozonge les 6h36 mais c'est quelle heure maintenant va dire non maintenant c'est 0h oh olali oh au moins kana iner na longwe kana makolo wana tina ke wana na lali na ngali banda wana première fois na tongo na mona ga bo ba 15 ba 3h bo ba to comme ya comme il plaît to comme motoke musala ba tshebso na ba kamyoko netu batho ke lo sala na ba izini wa ba tshitoni sibso na ba kamyo wana toza ko kende to comité na place siko ba kaboli biso na équipe vous allez partir là-bas vous rentrez ngabiso na hotela ngana zo comprendre te siko ngaba chenga groupe mona na ba togolais ba guinéen na français mo mutazo diriger biso français okutu français on a zoloba nazo yoka ngokutu bien te na moni ka fia ye oh donne-moi les machins bon biso pas na biso na zaïr to ba chose donne-moi cette chose là bango machin donne-moi les machins ngana tali machin dans tout ah oui mais je te dis donne-moi les machins les français on a zo go gang wana ngazi on a hotala mais ça là c'est le machin ça là c'est le machin ngana tali ngapeti kono zo tala ngana togo mutu là ça va le gars là son confrère de te quand même c'est quoi ça azo tomoka contre ngai ko na moni kaka ye mbala moko bobale allez alui nga bon so ti banga sa ko gangi la nga lokola pe koti sika fo za ka kale ndeko nga lobo to sala ko omoni so tonde na biawa to awo za moulai venir ça na lingi toke de la mo étape vite fait pour na tout ça va de comme so yawa OK parce que à la maison OK alors mais quand vous savez sikoyo en gros wa ko longa Gabon ndeni okende Mikili moi attends moi 2 minutes pardon résumé pardon vite fait donc na Gabon pour na kende Mikili donc wana na comme des gens à Libreville yomo yimi na Libreville na ko un hôtel mo ba benga intercontinental au Koumé Palace intercontinental ça ko za ka pembeni océan siko hôtel wana ba ko sala donc ce que fallait que sikoyo na lokola ngi na plan il faut na kende poto plan na ngali il faut na kende Paris sikoyo na ngala ngi na passeport na lega na carte de citoyen donc sikoyo na tuni d'information lokola toki na ambassade mo za ko la côté ya glace kaka na Libreville wana na longo wana ti na ke ko beta copie ya passe bakamati passe na beti cop na iko sa passeport l'air na si passeport boybale na nine na l'air wana ba visa ela kité ndenge sala ki lelo ba visa ki plus facile osoma so za na passeport o salaka o laksi mikanda na yo oza na nyonso tu siko na bete ki cop na ye kukoma na beti visa liboso na kena ambassade Italie na bosa na ngote na kutana ser moko bo mer moko bo na ba mer kwa zaki mukolo akija comme ça tuninga lo yo luka visa bo la pesinga papier bo na rempli de na mando rempli papier ngulu na sisi ko rempli te a bendinga papier ngo atuninga bi bon vous avez le 800 francs CFA là oh ngana kamwe na pesi 800 na tala bo na carte passeport visa siko na ke na longwa na ke na ambassade ya Belgique na komi susu boyba na koti ici ambassade ya Belgique pe mbala moko ba mtipu na koti ya bimi visa
les gens ne se comprennent pas. Complication quand on est en ambassade d'Allemagne. Là, on a comme ambassade d'Allemagne, donc on est rare. Balma peut pas son visa. Donc ils ont visé faisons en Allemagne, ministère intérieur na bango ba calculer na place au moins si on a retourné magamba visa abi non l'ambassade de France l'Allemagne ne donne pas le visa aux étrangers. Azo waye ngazo ke na de gauche droite ndengwana. Na moni allemand moko na boss na raté na tango na bimi akimulai. Na cheveux blancs comme ça bimi a tout ninga lui mais abi mais c'est qu'est-ce qu'il y a à expliquer. A vu passeport, Albi rentre dans un mois. La zone après un mois. La comica au maire, on a soutenu. Vous avez mis 500 francs, n'a dit ouais, n'a pas si bon fond la carte visa. Na longwana dans un risque. Est-ce que vous avez un visa Belgique, visa Italie? Au Boyarino, Té na ninga qui voyager les rois na fallait na salasi pour yebika ndenge biso bois ka batu quoi. So ba bois ke li okoto yo. Au bimeli koto. Donc il fallait qu'on ça ba visa complet. OK. Mais si ko les rwana problème yaki na ba ticket, bango bazaki na ba ticket moko kaka ba payo ba konisa bango na ba français. Batu bako bazana na droit ya ticket wana. Mais net biso ba belge ba konisa biso association au Sénégal, Cameroun, Guinée. Donc so bazana ba ticket moko ba te kaka. Spécial kaka pona bango kaka. Sikoyo biso to ina droit nate donc sikoyo ezali ka ndenge na expliquer te que so ba bengani ya kokota na so ba bengani kokota na mboko msusu donc après na calculer na 5 visa osomana sikoyo le plan ngi alaki na kende Italie mais na talinga habité vome na kende Allemagne osomana na changer mbala moko brusque donc on a une visa Allemagne na visa France ale mbala moko boyba Sigo lerwana na Allemagne na Gabon ya kozala soko lingo bima hein olingo ngozwa il faut soit visa de sortie le golo biso to kotegi sans mukanda sans nitoega na carte de citoyen donc na yozwa nini na Gabon sigo e komelinga ngambo sigo il faut coopérer na ba viewana hein sigo yo ba pesa yo visa mais sinon te donc ceux qui oyega ka ndengwana okofuta ba mbongo ya ba ne oyo ofandi na kata Gabon alors donc si on ngapena telinga bi na bulenga bi tete il faut na coopérer to coopérer ne toi na yaki na vie na ngamo bo journaliste ikuna bi ibi typement ça à l'aéroport to coopérer na abi na bon problème alité tu peux si passeport na vie mogo vient le bio donc on fait ça donc tout ça là on peut pas battre quoi il faut faire quelque chose pour les gnangai bon on gape na kamati 10 000 francs CFA na chena kati na kati passe via kena passe si on ngale singa habiter na zo voyager semaine prochaine abina petit ça sera fait semaine au zanine na zela via yakate. Si vous voulez, elle est programmée mercredi. Donc, c'est-à-dire que nous avons voyagé dans Air Gabon, dans Jimbo Jet. Donc, première fois, nous avons Jimbo Jet, nous avons côté, on a Sika, donc on a côté un avion. Si on a Zela via Zomona. Le jour avant, donc avant vol, les jours on a que bimélé un aéroport, via Zalakité. C'est la vie nangaya, c'est la vie via za au monde na kakate. Donc enfin, on m'a vol to ke na to ke mambango. Ouais. Mbala moko ga boyba, place la ressource zana. C'est intéressant. Donc si go mbala moko ga bovie à monanité, mbala moko boyba na songi parler na raté vol. C'est comme si on fait le paiement à l'aéroport. Quand on fait le paiement à l'aéroport, avion si go mata, Jimbo Jet na likolo. Place na ngai na fandite na tikali aviez za kukonti na tali na tongo bondira na mibomako ngabite problème communication misusu na tongo na la moki na ken aéroport place bureau afia na laki na fande live na kiti wana na osela ka afia na mona ka afia ngwaye mais petit moi je t'avais dit d'attendre non ngala binga bima vie ngai yo promettait kinga avion na ngai et décoller ki lobby
nga na rata avion eloko nga na lingi awa pesanga ka passe na ngai ne ni de plus ni de moins. Oh non, si tu joues, je vais te faire arrêter. Ngabi, viens, tu peux me faire arrêter, il n'y a pas de problème. Si de me tuer, tu vas me tuer. Mon passeport. Hein? Tu ben d'un avion, viens comme il m'a kellé. Partout dans Hollande, il y a comment tu fais la pessinga. Avec va attendre dans mon bureau, nazo yana peso passeport. Zela viewana zela 4 heures. Viens yakate. Namo raba tipo ba yana se namo raba tipo mandi ko kota ba béninois ba sénégalais ba guinéen. Oh ouais ba passe ba ngompe ba yoluka ba passe. Nanko wana tofungoli tiro na viona tala ba passe. Sikona luka so yangeza na katite. Zela wana na monika comme ba 4 heures boba so 5 heures na monika vie mo wa yewana type mo wa yewana. Abi qui s'appelle Lobo, on a dit, ouais, c'est moi. Alors, votre passeport. Après, si on a un passeport, vite. Visa de sortie, ça. Encore, on va dans le Gabon. Na longo na teti na nini na agence ya voyage les roi baki na ITA. Hein? Air Gabon, ba lobi na ngate ko simbate, kende na ITA. ITA mo ke banda kende lobby. Abi na bon problème a été kende na ITA. Lobby ITA mo ke longa na 9h et que ne Paris. Ali na tongo wana boybale. Na kepe malamo na nini. Na réservé na l'air wana après-midi et puis na tongo na déjà l'aéroport. Si vous avez un film petit, Zalakal. Vous avez un passeport, vous avez un passeport. Kuminga pasa kasona bambila kunana kati ya mosolinga na mulika ba vie ba o petit bag salisus na bakisi o be via kisus kop azongeli sus abi bon petit ça va na mulika mbila moye moye songa bon tu viens avec moi quand figa déjà na faire d'attente quand on a côté qui on a boibale mbala moko pale na yo zo avion aitia toujours ina 9h à Tongo. Tu commis sur 20 heures à Paris. Donc, première fois que tu es à Paris. Tu commis à Paris. Là, tu as commis à Paris, dans l'air Rwanda. Donc, Paris, il y a un système qui est en 1900 combien? Rwanda, na 80. En 1980, tu as commis la première fois à Paris. Ce que tu as bimi quand tu as vu, tu as dit, monsieur, je peux te demander une question? Je n'ai pas le temps. Monsieur, je peux te demander une question? Bon, pour l'aéroport, il faut que des villes. Comme un nengenini. Natuna Mouto, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Français, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Dans mon petit mot, moi, c'est moi, il y a un noir, il y a un mawaye. Abi, monsieur, tu viens du Gabon, de Libreville? Oui. Non, parce que moi aussi, venu chercher mon frère ici n'est pas là. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je t'aide? Non, j'ai une adresse ici, je pars à Barbès. C'est un ami qui m'avait donné une adresse d'un hôtel comme ça. Mais non, il n'y a pas de problème, je vais te conduire. Moi, si on a dit bien, comme il y a un bis, toujours quand on a bis, métro, banzela kutunazo kende nazo yebate. Yo mona mutaouta Afrique, posimbi, sac neo. Il y a une maboko porter monnaie na on la sima kuna maboko voilà aye tout ça là aye le bien ngai tout ça là lobo je crois que bando bolanda biso bozo ka lisolo ya ndeko biso lobo déjà moi question mon kekara ouais tout na ngai bando bima Kinshasa ozonga combien de fois natika ozonga sina Kinshasa te donc bando bima ti no ozonga ouais ça fait dans les 46 ans maintenant donc 46 ans non ouais non ozonga Kinshasa te. Voilà, donc, Bandeko, je crois que tu as ça l'émission Lobby dans le Biso Lobo. Qui brusquement, il n'y a pas de Nara, allez, quand on a le Bibo Tokutani, c'est-à-dire Lobby to son habit, nous voyons que le Biso Banda Bima Kinshasa, ça fait 46 ans. Dans la zongate. Donc, c'est-à-dire, la réalité, c'est belé oye à Moni, Napoto, c'est-à-dire, tu as un lobby, comme ça, où est-ce que la première partie, deuxième partie, ce que les alliés. Ndenge ya komaki poto awa ndenge ni na viva ti lelo donc pour votre rappel boy bakende ko biso lobo avant di trop na milliard mindele donc je crois que yemo lobby a relater biso histoire bon d'ici là botika malamu comme ça to solo bien le botel le bien merci beaucoup personnam na komi kolota lota
nalelaka nabanzaka mawa avalopindi tour d'Europe nalobi kanda te zuwa te eske nafiki moto Ladi Mvula Mère Katine Seka Yoka Yokela ngai Maria Rosa Salisa ngai Dina kokondo pamba monie Nakovana ngai moko na ndako ya ndele Mama nalembie zonga zonga tozongana Nabanzaki kozonga nabanzaka kozonga mama poto pesa nakilakanga na yo ezalaki adiete bibie baloba na mokili yango esika ezangaka te odie mpona moto yo balingaka na motema moko oyo balingaka sanfute makambo na bango bawadie na baloba na bango kozalaka nakopo na ngai ozalaka se elili na kati ya mwinda Adonai Lukulu Oton Lukulu Edo Kaungu na Genève Yoka kanda te zuwa te moto na moto akipe makambo na ye Chris Ampera de Switzerland eske na fini Maluta mfumu nsuka na Suisse Zeferino Veta na Toronto Jetulov Diantete na Genève Batu Kwani Nyajon Maruski Fuma na Genève Romain Mokiadi de Genève Yokela ngai Maria Rosa Salisa ngai Dina kokondo pamba monie Nakovanda ngai moko na ndako ya ndele Mama nalembie zonga zonga tozongana Kimbu Star numéro 10 nabanzaki kozonga nabanzaka kozonga mama poto pesa nakinakanga na yo ezalaki adiete bibie baloba na mokili yango esika ezangaka te odie mpona moto yo balingaka na motema moko oyo balingaka sanfute makambo na bango bawadie na maloba na bango kozalaka mwana mama yo na kopo na ngai ozalaka se elili na kati ya mwinda. Merci beaucoup les grands producteurs à Fobuta de Bruxelles, Pauline Bouy de Genève, Mère Frenchene.